bazomona yo et voire même vous allez récemment na voyage à monsieur Hippolyte Kanambe et Joseph Kabila et longo na ba mende vous allez na mboka France vous tamboli partout vous allez mais les lots décidé au le bas en face dévoilé est-ce que vous en a crainte vous en a perte est-ce que vous allez ko bangaté lobi kuna ba quitter la famille na yo to lobi kuna ba lukayo ba moni yo pena monsieur Dombo est-ce que vous bangaté mutu na ngali boss ce qui ko banga mbele na ye ko sangana na bino le loté ce qui na komi na esika oyo elakisi ete nazali na détermination puisque ndeko Odombo abotami na njetete ndeko Odombo azali na ba ndeko baboti baza wapi baza na ekolo ngai soki na lobi awa na banga bongo ba oyo bazoloba kuna na kati ya mboka bazali te non on va rester comme ça jusqu'à quand tozaka kana ekolo Congo oyo totangaka oyo tobetelaka tolo soki lelo oyo ezali susu te tokoloba nini non na ye nazali déterminé na oyo nga namonaki na mboka nakoki kotika bandeko bazala na kati ya libungi te mpo bako se retrouver nulle part c'est le moment bato nyonso bazwa makasi basangana po ete tosilisa likambo ya occupation. Merci pour tosilisa likambo ya occupation bandeko boyoki tokobeta nsete likolo ya occupation ozalaki na sillage basigne nini yo monaki ya occupation pamba te na résistance tozali na père ya résistance yo biso bengaka missionnaire mbanda zamboko atumba lelo presque 10 ans zolo occupation mais ba congolais bazoba non occupation ezalité tokoya sima makambo ta dialogue ba occupation ezalité mais yo uti na sillage yo zalaki na bango pesa biso signe moko mibale oyo et l'accent que non mboka nanga Congo eza vraiment en occupation malbo mboka yo ndeko Kitori. Merci ndeko Lebita na motuna na yo ko koloba ke ba congolais bazoloba mboka na biso ezali occupé te na yebite soki yo zwi likambo wapi na koyebisa yo ya solo ngai na uti na mboka baninga oyo biso tosalaki na bango mosala elongo tozalaki na koyimayima moto nyonso ayebi ete mboka na biso ezali occupé bato oyo bazolobaki ezali occupé te ezali bango moko bato wana bakolabo bango nde moto bazali na maloba oyo wana ya kolobaki mboka ezali occupé te peuple congolais nyonso ayebi yango kasi akoloba nini puisque bango nde moto bazali kokamba ekolo voilà. Merci bangonde bazali okamba ekolo na kotambola na yo elongo na ndeko Lambert Mende babi na biso yo zalaki attaché ya sécurité te mende ozalaki nganga ya Lambert Mende mikumba ya bankisi nyonso oyo Lambert Mende azali kotambola nango yo nde ozalaki wana pona ko protéger na makambo bankisi mais babi yo s'autoproclamer comme si ozalaki attaché ya sécurité na est-ce que ozali nganga tozalaki attaché à sécurité ya monsieur Mende koloba ete ngai nazalaki nganga ezali lokuta c'est trop dur ngai nazalaki nganga te po ngai nayebi kisi te mokonzi oyo nakendaki kosala na ye oyo tozobenga bakolabo oyo ngai nazalaki kosala na ye yende moto azalaki moto ya biloko wana moto wana Monsieur Lambert Mende okay. Au Malanga ngai nazalaki komema babandaki kokotisa babiloko nyonso epai na ye na nzoto na ye na makambo na ye moko ngai nazalaki momemi komema yango cela veut dire batienga kisi te na memi yango pamba nazalaki moto ya kolobake ngai nde moto na bandaki kokotisa ye biloko wana c'est faux bakisi yango bozwa na Inde na Congo na libanda ya mboka to wai précisément Congo et ça veut dire que bon on bakisi ya Lambert Mende na ndenge ya solo penza bakisi wana to bandaki kozwa yango libanda te biloko na ye nyonso ezali biloko ya sankuru ezana kozwa yango na bamboka ezana bamboka oyo ya bandaki koyokana na bango te lokola katakokombe bato ya katakokombe bayokana katena bato bazali na loja nde abandaki kosomba na mbongo esika ya oyo babengaka bango ba sage bakolo ya mboka wana abandaki kosomba na mbongo bakolo mboka babandaki pe kotrahir mboka na lokoso ya kanyaka voilà
Donc Lambert Mende ye azwaki penza kisi ya Sankuru Mobimba ndetina bomona ki azoko konza kuna penza yende motazali. Donc ba kisi soko bazui ba pesi yo memi ba pesi ngai naza mo memi puisque ye aza mokonzi ba sali biloko nyonso tu ba biloko wana ya mabe ba ndek biloko ya kopola ba biloko ya ndenge na ya mabe ngai nde na bandai komema puisque ye akokaki komema yango te basali yango pona ye me ngai nde momemi po ezalaki ebele to bandaki kokende même 3 fois na mbula moko pona kokende ko renouveler ka ba biloko voilà. Merci bana Congo boyoki alobi azalaki momemi me azalaki attaché ya sécurité ya monsieur Mende Omalanga azali ministre tilelo na mboka Congo Mende ko ndalingi na yeba botambola kina monsieur Mende mibembo ebe na kati na mboka Congo bokendaki na ba Kivu na est ya Congo signe nini yo mona kuna na est ya Congo bazo babiso est ya Congo ezalaka biso lisuté eza ya bapaya yo tambola kuna ozalaki na Mende kuna na est ya Congo na kati na mboka na biso eloko nini la kisaki yoke mboka na biso eza na maboko na biso te. Merci ndeko Libita ya solo penza na maloba oyo uti kobimisa ekolo Congo ezali ya biso kasi Nord Kivu na ndenge oyo tokendaki kokuta na bandeko oyo tomonaki kuna bazali kaka na kolela na bandeko ya bilamba makasi na ba oyo babengi ba police bazalaki kaka na kolela na bango elingi koloba ete bazali na boumbu moko te azali na taka ya koloba na oyo auti na ekolo Rwanda po ba oyo bazoko uta na ngambo ya Rwanda bangonde bato bazali na pouvoir na Nord Kivu tokendaki na gouvernement central na Nord Kivu tokomi kuna oyo ngai nakendaki komona esalaki ngai pasi parce que gouvernement central ba oyo bazali kokamba ekolo mituka oyo ezomema bango oyo babengi engunduka ezomema bango euti na ekolo Rwanda ezali na immatriculation ya Rwanda bakumbi ba chauffeur oyo bazali kokumba babisi wana bazali bato ya Rwanda ebangisaki ngai totunanaki biso na biso ba oyo nyonso bazalaki kokamba sécurité ya bakondi ndenge tokutanaki tolobi oyo tozomona oyo ezali likambo nini tozangi babis bengunduka ezangi na mboka Congo to ekolo oyo eza ya biso te nde tomekaki kosola pe na bandeko oyo misusu tokutaki bandeko balobi na biso oyo ezalaka lisusu mboka na biso te awa nyonso commandement bato bazoko diriger awa ezali Rwanda donc nakomona oyo biso tomonaki na miso ya gouvernement central balobi pe eloko te pe bango pe bakumbi bango na mituke uti na ngambo ya Rwanda cela veut dire gouvernement central pe yebite Nord Kivu ezali ya Rwanda voilà ezali clair. Merci bana Congo na bazi bozo yoka na ebite soki ndeko dombo oyoki ndeko na biso lobi na est ya Congo esika ba utaki mobembo mituka oyo ezomema bakonzi soi-disant bakonzi ya Congo oyo bazo diriger Congo mais mituka uti na Rwanda matriculation ya Rwanda bato nyonso bazo tambola to bato bazo konza bango ezaki ba Rwanda ba uti na Rwanda yo setoni yokobeta na likolo ya likambo oyo ya monende kwa lobike Rwanda mutazali kokamba mboka Congo yo ko kolobani bon ngana ko rebondir mon moke na makambo de baza ko kondola ils ont même na ba officier militaire baza na Sud et Nord Kivu ba pesa biso de formation na que chaque fois ba tiaka ba on a kata mituka na lobaka même la fois passée ba tiaka ba on a kata mituka ba kei na bango réunion par la force na Rwanda donc nga eloko vraiment na koloba mingi surtout pour la diaspora occupation auto et bisa kabino que chaque fois pays est occupé ndeko auti kuna soki lelo ndeko aleki awa aleki te pola kisabino ki ye mutayebi ayeko yebisabino makambo ebele oyo bato bazo tuté nango awa na Congo na biso tozala na problème politique te mboka eza occupé occupation tomoni ndenge ebandaki na lelo ndenge tokomi na et c'est ça que nganga za ko adresser mingi na bandeko tozala na bino na diaspora okoza surtout ko tantonner na ba discours bozomona bato ebele mutu so azoleka akomi ko démobiliser bino il faut même pas boyo kaka batande moi parce que soki mutu azoloba na biso tokende kobunda na Kinshasa tokende kobunda na Congo leki na biso mwana na biso yo Radek azaki na Kinshasa pourquoi se retrouver là na kati ya Kashwane parce que bandeko ba vérité
Donc ce qui mutu avant d'être à la diaspora alinga kende ko postuler akoma déshonorable na gouvernement occupation to alobi ke bango ba ki na bango ba kende ko enregistrer parti politique na bango et comment officiellement na mboka ya Congo. Tout d'abord, mboka soki eza na kati occupation ba parti politique et se transforma ka ba groupe de pression. Mais na Congo c'est au contraire. Comment mboka eza lelo occupé ba parti politique est commis au moins plus de 500 de 400 quelques. Donc ba Rwanda bango moko ba créer ba parti na bango, ba jui ba congolais ba za ba marionnette, ba pesi bango moko ba comme ba leader. La partie alimentaire. Effectivement. C'est ça que ngana lo ba chaque fois que na Congo vraiment tozana ba politicien mais tozana ba commerçant politicien. Donc ba to kazo sala ba faire na sima ya peuple congolais. C'est ça que nazo zongi sali sous bato baza na diaspora au bolanda ka biso tout le temps. Mabele ya komonde tozo bundela ngwa muto aza na kati ya résistance a pesaka agenda na été. Mais comment va congolais nous va libérer mboka te mais bato bazo nga ba koma ba député. Et en plus mboko eza na kati ya occupation bato baza ba honorable. Est-ce que pays eza occupé mutako se retrouver honorable? Il faut zakaba congolais. Peuple congolais toyo ki soni mingi na garçon wana ex-vendeur à poisson salade Dar Salam kana chien. Ay milliers mboka wana. Est-ce que mboka wana mibali bazati? Mboka wana auto bande ko mona ba docteur ba professeur à l'université. Lelo ba ke ko lécher ba botte. Il y a mon andeke Gilles. Est-ce que merci ndeko dombo to ki mbango na lingi ko tuna osumo tuneza mo tunate. Mais donc yope au betisu c'était likolo ya occupation ndenge ko préciser que na est na sud Kivu kuna et loko ya biso dans nord Kivu pardon et loko ya biso za souté et quelqu'un à combo mais mboka na biso aussi kende donc nord Kivu essayer échapper biso donc yo na makamde ko Sylvain ou comme biso moi parenthèse mon cœur na 97 ba Rwanda baye congolais nyonso na Congo biko za ba Rwanda après camarade na bango yaki na bango Laurent Désiré Kabila c'est marionnette parce que lelo akufa za marionnette na 98 ayebisi ba congolais nyonso ke bato baza ba Rwanda. Au moment Laurent Désiré Kabila ayebisi ke ba congolais ke bato baza ba Rwanda, Bisengimana, Azaria Surubelwa, Moïse Nyarugabo, Aventurio le dans la police nani Bisengimana. Tous ces gens-là ba kimi na Rugwiza. Oyo lo ba chai na douane. Ba kimi ba monyo surtout ba ke na Rwanda, ba ke ko sala rébellion na bango ba ko envahir Congo pour la seconde fois. Mais comment bato yo ba kimaki étant que ba Rwandais tant que basali guerre na bango ba bomi Laurent Désiré Kabila ba ye lelo ko se retrouver na Kinshasa lelo Congo et comme terre promise na bango mutu lokola kana chien usurpateur tant que Laurent Désiré Kabila zaki vivant apporta ki Rwanda Uganda plainte. Mais comment tant que imposteur a eu pouvoir à qui ko retirer plainte au choix disant papa na yé. C'est ça, nous avons tout le temps pour rappeler les Congolais, occupation à Congo. Merci, vraiment, toujours en bas, on peut inviter Nabiso parce que inviter Nabiso à l'Élu Zaline, de Konabiso, Kitori Manja, Oyo le Vandebiso, mais de Kitori Manja, année dernière, c'est-à-dire Moule Outo Leka, équipe Mobimba, il y a gouvernement, Obiso Benga occupation, na tête Nango, monsieur Hippolyte Karanam, Berlias Joseph Kabila, Bino Nyo, Sobozaki à Namboka, France, Bozaki, sur du 300, 400, il faut préciser, Biso. Tant Boyaki a pourquoi Boyaki belende ngona arsenal ya bateau qui une foire ya sécurité na mboka bapaya bozalaki en France makamuni bozali ko yoka kuna en Afrique bon tant boye 300 ou 500 personnes pour na okenge la moto moko kubanga na bino zani et pourquoi Boyaki belende ngona na mboka France na lina est-ce que yo pozalaki du nombre na groupe ya bateau bayaki l'année dernière awa et longona et politique kanambe na ba gouvernement na occupation dans le mboka. Merci Ndeko Libita. Ya solo penza nazalaki elongo na bato oyo bayaki na président Kabila wa na France toyaki parce que nungu penza ya makasi eyaki na mboka bato bazalaki na bobangi mais lokola invitation ezalaki ya président Hollande esengelaki toya po ete bamona ete kimia ya solo bato balingi ye na mboka. Mais pona koya esika oyo somo ezoya na mboka esengelaki peto bongisa malgré awa bazalaki na force oyo batiaki ya bango oyo esengelaki sécuriser président Kabila mais tomonaki ete esengelaki kaka na yango te nde yango ba multipliaki ezalaki penza ba unité nyonso tosanganaki confondi tosanganaki pona koyawa nalingaki na lobelo komoko pona bandeko mosusu oyo bazokotia doute na force ya population. Est-ce que bateau oyo babandaki koloba
kozela Kabila pona ba déranger ye awa na France bato wana bazalaki na mandoki bazalaki na mandoki te kasi ebangisaki bato na ekolo kuna Congo pona nini pona kolakisa te force ezali population bayeba po bandeko mosusu bazali kotuna awa bazokoluka koyebisa bato mosusu ete nakati yo maloba te bazotuna ngwanda babi wabi minduki yango okobunda ndenge nini est-ce que ozotinda bato bakende libanda okobunda azalaki s'il vous plaît attaché ya sécurité ya ministre Mende Omalanga lelo a décidé aya kosolo na biso en face dévoilé pambate na radio te bende boko aleka ki bato balobio makambo lokuta azali kokosa libita ochebiso motomoko oyo toyebite yango lelo alobi ngai na kobimisa elongi nanga na kati po babioso bamona ndeko nanga odombo na zongi nanga mona yo outi koyoka depuis Vital Kamerhe alobai ke yena bango zando etekama bapanzana bakabwana mais ndeko Kitori a précisé que bakende akakuna basi bakei mbala mibale yena Lambert Mende nandako ya Vital Kamerhe yoko lo banini na bandeko bazali toujours ko matisa ba lidero bazali na ba nationalité douteuse oyo biso lelo tozali ko banga to moni ke soki to tiemiso na biso epa ya batoyo ekozala occupation ya mbala mibale okoko lo banini na nyoso ndeko Kitori uti koloba bon et là on a beaucoup bakisa moke to na kovive koloba tout d'abord INC ils allaient créer un mbongo ya banque centrale parti à Vital Kamerhe mbongo yuta na banque centrale ba pesa qui a ça la partie wana donc ba Congolais bazolanda Vital Kamerhe peut-être étant mususu boyebiete ou bato mususu bazolanda pour nzala to na ba promesse parce que Vital Kamerhe c'est un grand menteur né grandi menteur Kamerhe en 2005 na mois de juillet to bengani la porte de la chapelle ba yakana Francis Kalombo. Après, tu es au coup quelque part, 2 jours après, tu es au coup, tu as caméra Singa Abi. Vous en a besoin à Gypté. Vous en a besoin à Villa Tena piscine. Donc, ils sont à Villa Tena piscine. Boyato Kende, parce que Talakaka, Boutika Marambo Boujou Sala. Ils ont en juillet 2005. Boyato Kende, Boutika Marambo Boujou Sala, Talakaka, Tozano, Bozano, Bajen. Il faut beaucoup de quand même un système parce que on a dit, vous en a besoin autant Bola, au Somba Villa avec piscine. Le problème est que les Rwandais vont jouer dans la parce que là, il dit tout Congolais a un prix. Tout Congolais sans exception. Aux Alotanga, ceux qui vont un bon condiment. Prévenez tout le monde, tous les grands messieurs à Kalaya Mobutu, tout va que les chefs à bord de Yamona. Toké pas pasteur pareil, toké pas musicien pareil. Donc, les Rwandais vont que Congolais devant Bongo, Azali na force était. Mais de comment Claude na Kinshasa na réseaux sociaux. Albi bato nyoso Mobutu bazongi po basana problème te mutaza na problème za missionnaire mbanda yanga zo ok moni bato mususu ngai na yoka bato belete mon mutu mususu na yoki na zaparanga na zo rapena tenter soki na mon mutazo comprendre te na zo tenter Kamerhe makamna zo yebisaye bazaki na Francis Kalombo ayebi très bien Francis Kalombo so la dai marna des avril ezaki na mois de juillet 2005 ça fait maintenant 10 ans donc au moni combat auto zo sala lelo tant que tozo yebisa ba congolais ke boke ba kotu eza danger to yebi pourquoi tozo lo bayango prévenir. Le 24 avril 2011, population qui est dans le stade, tous les Rwandais vont plier qui va valise na bango. Bazaki déjà prêt au Kima. Banani ba yebisa ki ba Rwandais que non boze la to qui ne ba élection. Ils sont pas congolais non. Qui sont qui gagné bango na ba élection, ba tricher Tunisie. Est-ce que na ben tant ba Tunisie ba benga na Benali. Ba yebisa ki Benali qui faut to que no ba élection. Non. Bateau bazali ko aider occupation ivana na Congo ezali bateau bazo jouer rôle ya opposition. Merci bandeko nazongi oh boye maloba nyonso wana ebimaka tango bamonaka bobangi dialogue oyo bango bazo senga parce que bobangi yeli bango bazali na bobangi bakolembisa bino tala nzela bozokende ya normal nzela ya solo pona kozwa objectif bako désorienter bino bamemi bino na dialogue bobosani mayele eloko oyo bozana ngona moto bokei kolanda dialogue bozo pesa bango ngonga ya kovanda konyokola ba peuple congolais ti bakomana eloko bazana ngo posa po ngonge komeli bango moke ba monike mobilisation oyo honorable Ngwanda zo sala ezokende penza na lombango soki batiki peuple congolais akolamuka akobenga na bango na ndenge ya mbango nde balingi kotikela biso takate ndenge tozokende na vitesse to freiner bango to mema bango na dialogue po tokende mbango te bango
na moment wana bazobongisa oyo ya bango makambo puisque ngonge komeli bango moke ndenge penza sango ezotambola na lombango soki ngani azwaki sango nazwi yango epa honorable Ngwanda te nazwi yango na ndeko Kambanga Lula ye aza honorable Ngwanda te sango ezokende ezotambola penza na lombango nde somo wana merci bana ya Congo boyoki somo ezali na bango monsieur Dombo ngonge ezokima na biso mbangu vraiment yo ko bakisani na makambo tali dialogue ndeko na biso Kitori Manja oya wuti na ngambo de l'autre côté oyo lobi bozaki na yo opposé mais lelo bovandi table moko bokomi ko bundi l'objectif moko mboka na bino Congo lelo bokomi moto moko po bosiko na ekolo okoki bani pona dialogue seteni yo ko beta pona bandeko nyoso bazo benga dialogue na yebiki olingi dialogue te mais okoki bani commentaire na yo za ini likolo ya malobandeko monsieur Kitori Manja. Bon, on va dire vraiment commentaire dans les arbres. Nous sommes en 2011, le 24 avril 2011, dans le stade du Vémen. La population qui prie à obéir à l'occupation. Tu sais qu'il a aidé les occupants à vendre dans le pouvoir. Alors, il y a un baba, ndenge moko albert na ba congolais bala la Congo ba bébé parce que Ponga ba bébé sur aujourd'hui on a monde spirituel les amis sur céleri et envoûtement. Clair et net. Comme Sikoyo, Azali toujours accompagnateur, Alina accompagné encore ba Rwandais. C'est ça que Barwandais, information oyonga na lobi na lobango dans la vidéo de Kwazala kete que jour wana masolo klesila parce que na zaki informel wa terrain. Babi mutaso vaki bango za Tisekedi. Barubero ba bizima kara ba moji na lugabo tout ba sala de ba valise ba za na Nord Kivu. Tango les vieux confusionnistes Tisekedi a dit sur peuple congolais dit non bon zelato kene na ba élection ndé sikoyo ceux qui to gagné après Tunisie Barwandais ba sepela ki ba zongi ba se préparer ba sombi ba milice na bango oyo yaki ko massacrer peuple na 2011. Siko dialogue oyo bango bazo senga. Mais il faut se ko ba ça ngala nous autres na question. Na ba politicien wana ba comparateur. Dialogue était soi-disant congolais au Kendaga na San City na 2002. Boye bisanga ba tout o ba parafaka document wana ezaki na San City. Congolais ni na za lelo na position de force. Personne. Parce que les autres aucun dialogue. Personne. Il faut voir que non dialogue au salon na 2002. Et abouti. Effectivement, ma norme, ma accord tout aussi qui est respecté. Et parmi les Congolais, ma signé un accord wana, les lois n'a pas kotanga, olenga koi, aza sans position. Zaïdi Goma, aza sans position. Jean-Pierre Bemba aza na cour pénale. Diomi Ndongala aza na prison makala. Tshisekedi aventuré toujours Tintin. Siko to yebite, bokolinga siko bo kende dialogue pour na bo kende ko sala nini. Vie. Problème est ça boye. Les grands confusionnistes, les politiciens comme ça, les cas de Tshisekedi a positionné famille dans la besoin de la Rabenda. Et dans le cas où Congo dans le bobomi combat non, naïbi ça va tout chaque fois que non, tout ça n'a pas combat mon côté na Tshisekedi. Et c'est ça que la boyaka résistance et côte pour soutenir l'idéologie à l'élection. Et puis combat est tribal et vérité des urnes et pas à Rwandais. Les autres à la place ni va congolais, c'est ça qui est comme bande de soutenir Tshisekedi par ignorance, le va comprendre mais ça n'a rien à voir avec le problème tribalisme. Merci, message le 28 août, pas maté. Ngonga na biso to ebite mbili tezalu ko kende vraiment ndeko na biso azana misala bela ko sala Kitori Manja yo poza misala ko sala alors ngai pe na misala bela ko sala ngonga ko kima na biso mbangu le 28 message ni nyozana ngo eloko ni ko lo banda bandiko ya Kisasa pe awa na diaspora malombo kayo eloko ngala ko beta c'était makasi pour le 28 bandeko bomoni ndeko auti kuna na mboka ya Congo ayi valeur à manifestation tango bandeko salama awa jour to kangaki kana chien moko kana mbiste moko ayaki na mona ndeke ndeko azalaki par tango na zo benga mende na téléphone ya azalaki wana tango mende d'abord ki téléphone ba yi valeur ya résistance ba yi valeur ya marche le 28 na zo senga na ba congolais nyonso bazana diaspora bozo journée même ya musala to kuta la biso tout na Bruxelles ezali vendredi et certain vendredi le 28 tokutana kuna bozwa journée ya musala bosenga na misala toya eza pona Congo parce que ceux qui sont sali quelque chose te muta na place na société jamais ba ange ba kouta na lola ba kitaba défendre le Congo c'est ça qui na sengi na bandeko nyonso jour wana toya na manifestation wana ezali pona intérêt ya Congo parce que muta ko va na maison de retraite na poto wana ba congolais tout na éviter so bazali hein parce que muta azo négliger combat oyo muta azo négliger lit oyo azo ba ke concerné été jour et ko rattraper yo et ko zala liwa et pour mon ndenge ba matisa douane bon mon ndenge avant ba pesa moto visa pour que les Kinshasa c'est un problème to ima ka bebe zo sama na kati ba zo coincer toujours diaspora yo diaspora o lui ke makamba Congo concernant yote yo komino innocent yo lingi no mona na te engana ke na Congo mais Congo yo zo kende kuna so ke kuna na 5h du matin ba yo tondi lo ko komi agent PR
mboka nini soko ke na mboka wana muto yo yebaka ezaka bogara comme village kolanza siko yo zo continuer ko kelimboka wana zo continuer ko kelimboka wana pour que le laxa bandeko bazo souffrir que yo za danger ya on est au semi na bandeko boya ko rejoindre la résistance et loko ko changer makambo za na mboka wana jamais dialogue jamais élection jamais concertation na ba occupant en plus ba bato baza ba organisateur il y a ba élection na ba concertation na ba dialogue et ça bato ba occuper terre de biso est-ce que muto aza organisateur et loko akoki ko échouer ba Rwandais basali ba plan combien de fois ba aider bango na ba aider bango ba accompagner bango to moni papa na biso Tshisekedi a aider bango na 2002 a aider bango na 2006 a aider bango na 2011 a aider lisusu ani lisusu a aider bango na 2000 merci a aider lisusu ko aider bango